mais mon ami, c'est quoi? Tout le monde Lukaya, c'est super, super. Il y a un avis. Alken kende ndé tokena pourquoi Luka muta simbi kifunda tunaye kifunda nana simbi kifunda aye bisayo serke oyo tunaye serke bosomia ya 1500 pourquoi pourquoi ya 3000 yo lo bana ndenge wana et vous allez moi malamu mingi. Et puis à tête siliki tozana posaka un jour côté lobby akendo kundam. Mais on dit organiser moi boye pour bilamba babe ka siko pa oncle naye. Information na wana ndena na ngote. Bilamba au deuxième bilamba diali bosse ko qui était au deuxième. Information bilamba na ngote en tout cas. Parce que juste dans mon théâtre information ni. Peut-être siko pe ba to ya so 10h so comme so 15h. On a information que biso tozale wana bande comme susu ba précipitaki pour que balandela makamdeni ne s'est passé awa et puis biso to yo rejoindre ba onde to komika siko. Biso tozale wana na stade kolandela mambo mike mike. Voilà un mot pour na circonstance. Ouais, mes condoléances na famille congolaise nyoso et puis na famille ya comédie de perdre Moutoumnene. Je sais que Trou est là vraiment na bande konanga ba artiste et comédien tout travailler les sous tout bandeni Tokyo comme un peu ko zipa Trou ya président Dadi di Kambala. Bon, ça moi lo mo. Toi na ma oui mais yo za mobi qu'est-ce quand même vous êtes vivant. Ngai nazali na ngani loko ya kosala te. Tango misusu basiliki mobikisi azali na kimia. Pe mobikisi ya lobi molimo ya Dadi di Kambala pe mana kimia. Ngonga oyo nazali koloba na bino natiki pene ya tata apostile ya koma mwanzi. Na famille mwasi. Mwasi ya dani kwanda ku mwasi na nda kwa liboso. Oya mapono. Mama abana 5 biso ozaba ya na ye. Zizeni. Famille toto badika mambongo ane sa mobulu. Eza na famille ya dadi. Bolanda bango babimisa mbongo bana bayali. Bana ba miki atiki na mwana beba nguluma. Siko ya nani mama Olive pesa kimbongo. Nani mama Denise papa ezo mona na te ko yaki na famille na ye na bande ndeko mwasi. Mais ce que pour moi ni te ke boyebo créer ka ba désordre entre bino na bino parce que na minute ba to komi ko accuser que non association ba ya ba comédien de mbali mbongo ke yango ba organisation ele kama be mais pourquoi pas ça eza famille na ye moko baza na mbongo. OK merci maman. Ezo bima parce que to yebiso tina stade Martin. To za ozela to bongisa parce que ba bongisa non te. Il fallait qu'il tout ça va bon parce que c'était petit biso place. Il fallait ba frère technique pour ba bon ça ba podium. Des temps to komi va régler mon major bisidi les akena ba artiste sur la zaki. To si yango to yesu ko poto ka to bon ça. Maintenant eza organisation na bino to ya na famille pour organiser. Famille na biso artiste. Podium biso de bague espace il fallait à la gratuit. Or espace il fallait pas à la gratuit ndenge bateau bazo arranger kuna bata stade balobi. Alors to paye ça $2000, on a arrangé tout. C'est bon, voilà, tu es mort comme ça et bembe. Bonjour président. Ah bonjour. Impressionnant yo. Donc on le bani ni po na yebi on ne peut rien dire. Pour déjà Nzambe ici déjà kokisi mokano na ye donc au perception ka émotion na yo par rapport à ces circonstances. Toujours les laïcs dadi hein, toujours les laïcs dadi. Na lobby trop hein, so ba tout temps vous que voilà bien. Comprenez? Non ça un artiste donc toi na mais je suis quand même tout c'est comme qui pour nous kolonga basi. Toi, on a le trop. Le lobby mais pas dans la clé original le lobby t'es pas ces angles dans mon boss. Non donc on est famille donc tu es là ya dadi tu es au bibsa corps nae pour que tout que nous retient ngo esika o esengela mi quoi donc c'est ça. Je crois besoin une bonne relation. Bonne relation nani na daya dadi pour bino ba fido za su bonne relation pour bino ba benga bino ba star ba misu ba lo ba ki atakutu beaucoup fi rendre les autres continuer eza na bato mususu tang mususu ba gérant na bango pe bongo pona bato mususu par rapport moko boye mais eza ra noter que ngai il faut na chombeli na mukongo non peut-être eza ra ko éviter yo pene nanga pona ko éviter pe buzo bato iloko moko boye. Tu vois, dans le sens où exactement que ce qui rando, eza rando te que on a tant le kabouya, allez, nga on mbeli non. Tes amis tout mususu à éviter na eka bêtise. Donc tu as muta bêtise alors pour éviter ça,
napesa nanga mokongo donc na sens wana mais ti sikoyo tokomi déjà 14 heures passé toyebi te koko ekobima parce que wabi kuna mpe désordre déjà ezali bato ça va makambo déjà esili kuna déjà ça va makambo se esili nango etikali kaka awa epuis tozokende mais kala mpe te ezobima omoni oyo eza hôpital epuis baza na baordre na bango ndenge ezalaka donc c'est tout à fait normal babandaki kolanda ordre ndenge ezalaki maintenant ntango na biso mpe ezokoka c'est bon tokende voilà souvenir moko ya mawa te ya esengo oyo ozala nango mpona ye dadi peut-être bokenda place moko jouer asala eloko moko esekisa natindela ye kutu mwasi nanga foto moko boye ya 1999 boye ngana dadi dikambala na nini na boma olandi donc na dadi dikambala na boma femme nanga mama Gina Mudita abukani na koseka na niveau mo abi o ko publier yango te pardon ko publier yango te on est likala konki boy on a eu né dadi na 1900 donc so inona entre 98 bien 99 boy na boma donc aza ezebele donc tolala ba place moko na bandenge moko et puis po moni ba réalité za na musala biso ya tokutana makambo ebele boketa musu voyage mo bokeke quelque part boy pas mutu abengisa bino asotie bino asotie bino veut dire ça veut dire que non akimi bino tant musu que non boya elo te tant musu hier na mboko na 2-3 personnes nga za jo bengana tant mona bon choya te ndeko na bola la na chambre wana bana bazalaka bola bino na beda biso tolala bongo ezaka ya dadite biso tolala bisike belé na baya bui na papa koba na baya modèle donc tolala bisika ebele na ba exil pechanga tokena ba place mususu quand même na ba boma wana na ba exil pechanga tolala na ba ndenge moko donc omona ke eza réalité ya musala donc bonde kona biso kolaka na ba biloko wana ozolanda donc bonde kona biso kolaka na ba biloko wana donc ba souvenir eza tellement ebele là olobi déjà olobi mingi na kanga ote na kozwa yo na stade ata so lelo te ata lobby non merci pour l'opportunité to comme bandaka la papa bakor nyonso to déjà ebimi to zela dadi ebima te a grande surprise to mona ba okima na bilamba kaka siko ero nde ba bilamba de dikabala artiste munene le kwa dadi akena sango boye ça une négligence organisation ko s'organiser ki bien te boyoka na ki bien te dans le départ na famille papa faut tu te rébiter faut tu bona muto pesa te famille artiste bien bami continue biso to yebite mais o biso moni bilambe koti siko ba il faut que to intervenir ba continue biso to na pour ani pourquoi divergence entre famille ya dadi na famille artistique boyoka na te ezala na oka bongo même kudo kete artiste te ezala mbe famille mba na famille mwasi ba yoka na te nde ba mona ke te ba artiste ba olia bongo famille boyete donc ezala na oka bongo diso zanga na mote sika matanga.
éternel. Tolingana na katia bonzambe, libela na libela. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est bio.